Makamu nyonso bino bozo mona o palmier leki ya Micho mwasi ya ale mabana artiste. Nyonso o ya zoloba ezalika apona mamambo toza abo pesa nga raison. Tellement moniki fondation ya Mama Denise babimisa ki mbongo toka liboso soki $12,000 $12,250 pour la opération à part on a mbongo bimaki. Donc atali boy grande sœur akufi. Donc il fallait azala close na Alain azala esika mo basa la matanga esika mo na Alain pour contrôler ka Alain ba enveloppe nyonso koya ba biloko nyonso koya a contrôler déjà yeba keno ya nanga akufi mais pas fois à part na mais ça maman bon toza a pour muto ko leka comment ya na akufi yo ko leka na télévision pour dire que Alain o bana ko sali mobala ya na yo. Si tu as bien besoin de rendre hommage à ta grande sœur, et n'est-ce pas la télévision, ou n'est-ce pas comment on est à la télévision? Oh, Allah Samabe, aboto chamatanga boye, ya nanga bodo, maman azolo, ils ont un sens déjà convaincante. Donc ils ont pas distraction, donc nyonso o ils ont maman toza abo pesanga raison. Ils ont un sens ya na yo oyo lingi, oko lega pourquoi la émission? O bakaboli matanga, ala boto li téléphone aboto. Lupango te mes téléphones. Oh. Hello mes amours, est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça va aller. Nangolo Nzambe, est-ce que vous allez malamu? Merci beaucoup d'être connecté sur votre chaîne Bibi Chombombo officiel. Merci beaucoup. Que vous avez besoin d'habiter partout dans tous les 4 coins du monde en tout cas. Merci beaucoup. Bino non vous abonner, t'es beaucoup t'abo s'abonner, vous partager les émissions nabiso ko ça biso vraiment kitoko. Merci Nabino, merci na confiance au besoin copier ça biso. Voilà. Boy sujet au toza na mikolo ya papa Alain Mabana oza artiste comédien oyo moi c'est na Micho auti kokufa. À Tikibiso, il y a de cela 2 jours. Déjà, si je ne me trompe pas, 2 ou 3 jours passés, à Otikotikibiso, non, photo, to mec un peu au solo là. Parce que nous avons mon émission, au salama, au Dieu, circulé, vidéo, circulé, concernant, Palmi, Oza, Leki ya Micho. Donc, mon thème passi, et qu'on perdre, ndeko ya moi, si ya mkolo, mon thème passi. Ce qui est vrai, liwa ya Micho wana et ça la passe. Micho a koufi parce que à souffrir. Cancer est une maladie moro. Bon, on a pour comprendre qu'est-ce que je vais dire concernant petite sœur Nende Razo Panzale, Sango Ndenge, Azo Salaba vidéo, aller à lobby, matanga ekozala la makala te ala memi matanga place mosusu et tout maladie o non o ya beluana eza maladie eza cancer eza maladie moko po bika eza kanza mende akosalo ke mutwa bika na cancer donc rien n'est impossible à Dieu bien sûr mais ndeko na biso a souffrir makasi pendant une année et non parce que une année déjà hein à les cas émission ça une année déjà passée à les cas émission en tout cas pour ko senga aide et comment on ndeko na e palmier koloba ligama téléphone wande sekisingai ote ale aboto linga téléphone ya Micho ale lingi ke no ponga na sali comme fona senga e permission et tout non zana Micho to mata to kita ale ndenga za na bala ki Micho ba fanda na ye ba bota bana ba kola ba wumia na kati ya vie ya mariage normalement ndenga bala ale azana un mot à dire likola mwasi na ye eza mwasi na ye parce que abala ye oh nyonso ko sala ya ko sala iloko alingi parce que abalaye mais comment on a déclaré que non allez amemi matanga kuna aboy que non matanga baya awa tu bat mususu eza ya ko kabona mais voyons un peu ce que ça que non moi mobile on takufa ki moi c'est à cause na iloko ko décider tes familles peut-être pas ko décider mais allez yé moko ko fisi moi si tout monde la façon dont ba vidéo to bande comme on a que non vidéo n'engezo circuler que yé moko ke ko signer mikanda na mort ko retirer et quand il y a moi si na ko ça ba démarche nyonso wana il faisait ça au moins que non mutaza vraiment et pulmoné au fait aza vraiment affecté il y a ko ça la ba démarche nyonso wana ya moi si na yé on peut comprendre. Mais si on commence à moi si on a parce que tout le monde bah ça quand on moi si c'est bien bon ça fait mal et ça la passe
Vous comprenez? Ça fait très mal que nous abongisi ya nae. Mais pourquoi passer na télévision pour nous salir comme Alain? Moi je suis vite. Et ça quand on a pourquoi on est dans lundi, ma vidéo là tellement j'ai été bise avec autre chose. Je me suis dit non 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 kota non non na loba non to so langa na bino wutika ba commentaire na bino. Et ça dans sens te loko au petite sœur ya mi choiso ça là c'est bien bon. Alain Rosa Mutumabe à cause de la moi c'est nyoko na libala et tout il y a pas de problème mais akufi déjà. Et loko oye fois ça là il faut honorer mémoire yande konaye ya moi si pourquoi qu'on pense à l'insango aller à saliboye aller à zamabe aller zana basine mususu aller tout nyonso wana mabe nyonso aller wana aller kutu akena moi si tina suka tina ndenge moi sakati motema Alain est avec lui avec elle plutôt mais ceux qui pèsent ami bal mususu abi que moi ça zobela linga sundolo pe hôpital bien que basaki marié basana ba alinga pe sundolo pe hôpital. Mais pourquoi qu'on salir mémoire bah c'est meki bah le c'est meki bazara nzele si la soloté ok donc ça fait très mal comment on a la façon dont petite sœur en fait non ils a la raté Alain il faut solana famille boyna boy ako solana famille ndenge nini moi c'est ça moi c'est bien bon ko solana famille ba yokana mais yende lelo soki bayebi micho wana c'est parce que Alain azaki aza artiste. Lelo soki mama Denise Fondation yé et bimisa $12,000 ba $16,000 ba mbongo nyonso ba bimisi c'est parce que Alain aza artiste azwa ki carte pona ya carte bazwa kawana pona soin carte bazwa kawana c'est parce que Alain azaki artiste soki que non Alain aza artiste te est-ce que ta que non micho ngoti lelo linga koma est-ce que maman micho wana ti lelo une année au alinga koma te parce que ba edaki à côté qui n'a pas plutôt malgré comment qui grave bah opération bah ça là qui tout et tout non soit c'est parce qu'il y avait l'argent est-ce que mingi au bas congolais tous les artistes monsieur tous les monde est-ce que Barroso atteint bah compte de moi t'as bah $10,000 bah $20,000 qu'à atteint $5,000 on a compte peut-être peu gros à l'angote mais Alain ce qui les lobby sauto et bi Alain bah tu peux ma Denise pas bimi à saliper le cambo c'est parce que as artiste a yebani bah aider na combo ya qui artiste na kombo Alain ce qui me chose à moi c'est moi ya mutu mususu boalinga ko fa pe inaperçu si on a comprendre et loko ni no ba on ba so wela so on comprendre bien fiwa na micho boza bo pesa en raison donc aibi déjà mambo kati ndenge za ningo lo na TV to na lingi na ba rankinte na lingi na koloba te ale micho boye na boye oh ya nangai pasi na kufeli ya baya nanga mususu ba ke matanga kuna me ye aboyi ko ke matanga bo ke matanga OK sala matanga na yo organiser matanga pe na ndenge na comme ça bokuta na cimetière bien jour ya mort bokuta na alaza mutu moko ayebana olinga ke cha matanga kuna na makala kuna musika boye poani il faut acha matango place nyonso eza place moko ya centrale mutu nyonso akosala nini ako azana possibilité ya kokoma mais comment est-ce que bakelela mutu aza koto yo place eza comfortable te pona batu muso po mutu muso ba kuna eza musika na okende te peut-être akuna moyena eza te faut acha matanga place eza centrale ko permettre mutu nyonso aya parce que eza matanga et pourquoi yesiko azakaka et kosala ba vidéo mais soi-disant à ta grande sœur, mais tu n'as pas le temps d'honorer ta grande sœur. Parce que ce qui n'a pas honoré, on va nous la télévision pour dire que basalinga iboye aller à saliboye. Pourquoi qu'on le baka na kombo aller na pour aller pe à cause na mabe na ya cause na ba gender na meto. Tika la koyo kete loka artiste na biso. Oh bino artiste bon ça la bien, artiste bon ça la sembla, artiste bon ça mité mabe. Pourquoi qu'on luka ko fixe ba artiste? Maman est sopio. Ah t'es sopi. Franchement, c'est pire. Pour salaka calcul na mbongo fondation oyana parce que so yo to kufi dépense ça c'est bien bon ba dépense ko ça mais ba enveloppe pe ya sole roya wana photo ye bon matanga za la bon c'est bien moi tu as perdu quelqu'un mais alanza mutu ko yebani wana ba ça déjà calcul ya le ba déjà que non mutu ba ko ya ko pesa enveloppe koto yo ndenge za mo artiste akufi ba enveloppe ya par-ci par-là ala kongina na mbonga matanga toza awa toyo kasango ale akongina na mbonga matanga OK c'est bon akongina na mbonga matanga mais à perdre maman ya bana na ye à perdre être cher parce que tu éviter qu'est-ce qui s'est passé au fond tu éviter dans quatre famille mais biso to ça analyse tozo solo to chaba commentaire selon ce qui se passe naturel
parce que eza eloko moko en fait esali mpasi mpo komona ke non moi c'est comme parce que ye moko anaye koloba ye moko na video ebande jour akufaki abi napesi merci na mama Denise, merci na fondation oyo en tout cas basungi soki fondation eyaka te me micho akufa kala mais malgré ça babande koopere ye bande kosala basoin nyonso wana ça a coûté mbongo wana ebele wana ezalaki parce que bapesaki yango na compte ya Alain soki Alain artiste te peut-être pe maman wana micho ngaza envie donc c'est vraiment pénible donc Palmier atikana ko distraire bato atikana ko distraire bato oyeboyena en plus alingi à salir l'artiste quelque part bazana bango uni parce que Alain amona na papa Alain amona na pe azarane mutu mo aza vraiment problématique te. Donc tout le monde unité à artiste bazoya baso ko consoler moninga na bango na biki ba ko sa organisation na bango pona ko cotiser pona ko lela mwasi ya ndeko ya ndeko na bango ya confrère na bango na musala donc eza bongo mais siko mwana mwasi wana bino bozi ya boyoka sango ke non des autres ko bima mbongo matanga toza awa tellement bebi ke non artiste azana ma privilège moko ba oya koto ba yeba organisation koto ba koya boyena boyena eza ça c'était et comme quand muto kufi bo polémique muto asali bo polémique likola polémique donc c'est là famille va perdre être cher donc ça fait très mal papa Alain babotaki na micho bana 4 au batiki en fait bana bazana bango envie bazana papa na bango mais ça fait mal oh allez moi c'est abandé ko souffrir na kati ndako libala comme les gens disent OK abandé ko souffrir alors après ko souffrir mais mobala zakine tina suka na ndenga koti koma na ndenga komi na suka mobala zaki toujours na tout le monde a mibala msubi basundola kabasi mais il était toujours tout près de sa femme donc voilà. Merci beaucoup pour aujourd'hui. On s'arrête là. Tokozwaka programme ya funérailles, ya ndeko ya papa Alain nebi ke famille ba lobby, famille ba tongi, famille ba zo loba par-ci par-là nyonso ezaka pona mbongo. Bozela na. Bon mama ba enveloppe ne bandite. Ere ko bandona bo mona ba famille ba ko ya ko welela ne mbongo po mama Denise akoya fondation ekoya ba enveloppe ko pesa ma. Toza a. Donc je m'arrête là. Maman Palmier tika no distraction kele la nokuna na part na yo oleli na yo aza grande sœur no o rendre hommage organiser matanga na ndenge na yo beaucoup tanaka na mort to na cimetière et siliti ezaka nango matanga mona otokende jour wana ezaki matanga koto do 5 matanga bato na bato basali matanga na ndenge na bon c'est ça et le mot ya grave pesa nango te. Merci beaucoup en tout cas. Abonnez-vous et partagez surtout. N'oubliez pas de cliquer à cette cloche de notification pour cliquer, pour partager et que ça aille bien. Merci beaucoup et je vous retrouve prochainement. Bon, bah, lobby, la fille a lobby famille, il y a Alain Bamane Kolinga Michote Toyebi. Wane eza cuisine interne, so pour biso to sani. Pour biso vraiment to sala ni so ki bande Kolinga yete. Mais aboya ki libala. So pourquoi aboya ki libala te? Fala boya libala ti soki bande ko lingete mais afandi tina ndenga ko lisibala naye parce que c'est une distraction pardon to lukelo mso lobela bye.